la famille, balobi vraiment famille libote ya solo famille libote ya surcir so boza wana vraiment bokotiela nga ba j'aime bokotiela nga ba commentaire yaya babi star azaka star amninga na ote je te dis so da star wa star ba star lokwa ba belvi boye azokokisa maloba na ye soki abia okende sika akei akomi mpe sur le champ et puis bafani mpe basepeli eza teke bafani baye bakuti mama te non bafani baye mpe mama mpe aye donc très kitoko bakangi bafoto na mama basali bavideo na mama boye nde ezalaka bato base déplace bafuti babillet na bango bafuti batike na bango mpo baya komona star na bango. En tout cas bravo à tout le famille libota bino ba oyo nyonso bomonanaki oyo boye vraiment koyamba mama Belle-Vie topesi bino ba bravo to continuer ka boye parce que balobi star na yo il faut kolakisa bolingo na bolakisi bolingo na bino et pas maman Belle-Vie et puis na biso nyonso toza na Kinshasa. En tout cas on est de cœur avec vous na présence na bino na kata soirée o la famille. Pourquoi la maloba parce que vidéo déjà les musiques ezo beta bebika YouTube ndinga kenda na on a boy vraiment na kota na be wana musique peut-être bako kata vidéo bako longolango tout to on a cause à copyright ndi yango na linga kina na kanga son pour que na mekana nga ko sala analyse nga par rapport à vidéo ndingi zo kende voilà ils ont sika bomona mama Belle-Vie ayaki kopesa cadeau na ye apesaki muta au place au eza place muta zwaki au babenga a gagné na tombola. En tout cas c'était du wow, ezaki vraiment kitoko mambo yo ezaki vraiment bien. En tout cas nzamba pambola ba initiateur ya eloko oyo nzamba memango sous liboso parce que ko aider ba orphelin ko aider ba veuve eza quelque chose de bon et c'est le mot il faut qu'on pousse vraiment de l'avant. Il faut vraiment qu'on bête dans ma boko ko bête dans c'était en tout cas. Et puis et là au mot toko yeba ke nzambe vraiment dans la kati ya makambo ba osala parce que bazo prendre soin na ba orphelin na ba veuve. Donc maman Belle-Vie nzambe à côté toujours ko pambola yo nzamba côté toujours ko bomba yo na motema malamu moza na ya kuluka kosunga ka ba orphelin ba veuve kuluka kozala marraine ya eloko oyo vraiment. En tout cas oyo ezaki bazo sunga ba veuve nzambe à côté toujours ko pambola la famille na ki pe polo koloba parce que na daki na live na landi vidéo vraiment en live na ndo landa en live na TikTok. J'ai vu des commentaires na été so ba bien so ba landa na live wana balanda ki live wana ba monaki par rapport ya ilamba mama na to lati ba ndiko critiquer quand ba mesana et sans blague bozanga eloko sala sans blague baba kulu na baba kwit bozanga eloko sala bozanga rappeler eloko ça parce que la maman a été très jolie mais c'est très jolie pour elle toujours kitoko et puis na robe na ye et vandie kitoko penda donc tellement bon mesana ko critiquer bozanga keloko loba te bolonga ka fo bo critiquer bo lobelo mo bo wana eza selon bino et selon bino mais biso pour la biso te biki azaki très bien rona robe na bimi kitoko na coiffure ni surtout za kadije longi kitoko donc abimi kitoko abimi vraiment kitoko donc bino ata bolobi on a loba ku ata bolobi bolamba bolia bosala soki ni toyati po biso se eki bino tenga toyati mais na kamwa bino nde boya na makambo biso boye pe boye kokota bozo commenter na kamwa bino nga kuma se eki ko eki makamba sila uka bo na commenter te so na otala na tali parce que mi se foutela na ngote mi se foutela to continue na TikTok ano moni biloko ezo zape pa biloko be total ngo kana ba TikTok po TikTok da ba vidéo ezo le ka rapide ozomona donc ezo le ka okoki kotala na yo tali o moni non mais c'est pas dit que ndi na tali bongo il faut ka nécessairement na commenter nous biso penda tozana makambo la te mais ezalaka bino baba kuluna ka fo luka bo commenter bo pe ko commenter ta malamu tende ta félicitations tout bino fo bo komaka mabe basala bino mabe sans blague baba ku basala bino mabe créer bino mabe moi pe fo bo sila maka moi pe bo mo pa li campena bo leki so pe bo zap bino bo leki c'était loté ce que ton to ba ke belle star na bino bondima te poster ba beta ke karaté star ya nyon se lobamaka ozomona nyonso ye lobamaka elo to ya olata na ndito fe lobama fu bato batanga yango fu bato balobela yango
omona donc vraiment star na bino mon petit to lo bana biso be mais mon peut être confirmer que Belvi a star na bino donc faut bon dima que Belvi a star star si la lo te banda le ti lobi parce que ye makamne mutaya ko lobi on te ka bino monde beaucoup ça mais o biso Belvi biso so to ye bino pe bo ye bino ko tumbo banda liboso bokoya Poutine de l'écriture. Et puis, tout le monde sous présence, il y a présent Hans, tout le monde vraiment Hans Luzolo. En tout cas, merci à toi, présent Hans Luzolo. Na présence, na yo ko accompagner notre maman. En tout cas, nous sommes à Pambolo, bande konanga. Présent Hans fait du soufou, à Finamikara comme d'habitude. Donc, pour na bango, balinga komona Belvina mututé. Donc, Belvina zawana, a mutu moso akesika mutakoki ko accompagner te po aza soki aza rwandaise na loba. Luka Belvina rwandaise. Aza burundaise, aza mutumo aza congolaise des pères et des mères, te bon loko baza des congolais des pères et des mères. Or bison te bi que Belvi aza congolaise des pères et des mères et puis Belvi est née à Kinshasa précisément. À Botemio l'intérieur te l'autre côté elle est née à Kinshasa. Pour atteindre ce qui lingala na ye, il est lingala ba na kini, il lingala ba mboka. Te donc aza vraiment moi na ya kini ya tongo. Moi na kini vraiment ya tongo sikoyo si boluka bo créer ba problème wana ata bino moko bino mona te ke sopa bino président en sa moni na Belvi bi ke Belvi wana eloko wana bi te na ke kokuta na ma sœur parce que ya kana Congo Belvi ya mbaka ye pourquoi pas ye peso Belvi ye boye aya place Belvi azali pourquoi pas aya alors présence ya présence et sali bino keto ya boluka pepe sa ocha keto ko ata likambo ocha keto te bino bochaka keto ata likambo zango na ngoti na bino boluka ka boko mate mabe basala bino ndeni bino baba kuluna nana créa bino bomoni vraiment o eza ba maman na biso o ba se déplacer ba oti ba Londres ba bi ba ye uniquement Londres ba musu ba oti ceux qui Belgique ba musu ba kuna Belgique ba musu ba oti Paris donc ba oti des part et d'autres bandi ko nga pona ko ya ko mona star na bango ba futi ba bien nga c'est pas donné à n'importe qui donc yon ba famille bota to za famille bota to vraiment soudé merci na ba maman na biso nyonso boyaki merci vraiment à vous na pesi bino ba merci nzambi amona bino retour na bino nzamba pambola mabota na bino parce que bolasi bolingo na bino obozaka na pas Belvi et dans la batebele na ba occasion bomona ba ju ba empêchement misu po mona talika bien bien na ke ko bimisa o bena futa transport na ya passe na ke ne pas bien azali et puis na ba mboka on le to ba mboka poto ba te ezala te mais toi on t'a disposé tana ye po aya kokuta na Belvi oh non ba mona na ta ye ka po mona star na ya c'est vraiment to féliciter ba maman la biso plutôt lo ba ke Belvi aza star star parce que batu bazoluka ba mona batu bana posa ba mona batu bana posa ba kangsana photo c'est ça vous comprenez donc ma star na biso aza icône na biso en tout cas vraiment merci na eloko yo mais bino baba kulu na botika makam na bino na bosala botika parce que Belvi a toujours du colo Belvi a gagné bino makasi azo gagné bino makasi bela babi bela de mon cœur bela na motema azo gagné bino azo pile bino na ndemo ba jeté a pile bino me bondi mate baba pena ko ba bo pola me bondi mate ndi bozana bo pola me bondi mate mais ata bondi mite mokili emona ke bo pola donc maman a biso a respecter ba rendez-vous ata za malade il faut comme si kana parce que donc c'est ça être star c'est ça il faut qu'on soit réaliste il faut qu'on soit ponctuel il faut qu'on soit je peux dire comment il faut qu'on soit une femme de parole voilà ozomona Belvi aza femme de parole. Soka le but comme nae, soka tu programme nae qu'il plaît ou il neige. En tout cas à Koksango, ce que l'on a sepé la nae parce que à ça la dans le bon. Pour exemple batum sousou, au moins la ngasse na bili comme on fait ça mais aza toujours dans le mauvais. À ça la kaba makaba benda linga ka fois Koksango mais na makama malamu aza la place wana te.
wande na mona ngweza mabe mais so mutu bato bazaka na droite na makamba malamu en tout cas soka lobi eloko na ye akorealizango na betela ba maboko na betela ba maboko vraiment en tout cas bravo à toi Poutine de l'écriture, merci beaucoup maman. En tout cas continuez toujours comme ça musala na yoba oh yo so bazo combattre yoba ko combattre mais ba tikala ko longa yo jamais pour ça toujours likolo oza pe na bana na o balinga ko ya famille bota bana na famille bota baza wana penda ba soutenir ka yo à 100% do baza penza na yo donc mutu moko ta ko ya pona kolongola mutu moko ta ko ya pona ko chao so kindenge nini nga ata ba lobby eloko ko changer exactement otika toujours Poutine de l'écriture na musala kitoko za ko sala biso musala kitoko za ko sala so tala film to tala film la fait intégra la ville intégra bozo mona donc film mo qui toko bomoni to moni présence ya président c'est vraiment aye pas ndeko na ye bande ko en tout cas et sali qui toko makasi sali waouh uzomona et sali waouh siko epesi keto epesi motema mabe epesi nyonso bato bengaka jalousie pona nini yaya yeba ko vanda na batu okoza na mokili mobimba baza pour yo mais soko yebi ko vanda na batu te ya yo mo bato bandoki mokaka na mokili foko yeba ko vanda na batu o lele komaka sujet biso to banda na bango kala ba wana ba ya si malikamba si maison wana te alikambu ne ko yeba ko vanda na batu ko yeba ko solola yo yeba ko vanda na batu te bi ko solola bien na batu te ya oza na batu ndeni oza na batu ndeni pozala na batu pokangama na batu ko yeba ko solola foko yeba ko zala bien na batu soko za bien na batu na mokili nde sikoyo okomona ke bato bakozala bien na yo bo banda na bato kala olingi kozala bien na bato te olingi kobude bato olingi kokangela bato bakanda olingi koblokaka bato il a sens ting il a sens atom kite ezaka nini et puis omibenga mi star non star azala bongo te et puis likolo nango bato ozobude bandeko no bacollègue yaya bino bosala misala moko mais yo ozobude bango il a sens ting oye sika tellement yobi ke ngala zana ba fan nanga obi tele kwa ngala zana ba fan nanga neti boye bela na ye boye ali lokwa zaka na ba fan na bino luka bango ta luka ba ndeko neti bazala kuna na poto non comportement mabe ndeto zana to mona bela ba ozana to mona bango nde ba kozala to mona baba ko staffer c'est ça muto azana ayebi ko vanda na bato azala bongo ozomona Quand tu as vu que tu as bongo, qui orgueil dans mon avis, dans la tina, mon tout le monde qui orgueil, que yon de mutu, aux alarayo dans la tina, bah tout est ya. Hein, babi zangambon, mais en abat. Aux homona, zangambon, mais en abat. Bateau renégligé les lots, ou ebi lobby na bangote. Et surtout, batouni nous avons négligé, bateau peka baza baninde kono ya musala. Les autres comme au monde, les to comme mon orgueil te met les kaki makasi mais lelo o recourir pas bande ko wana oyo chela ki ba gros dos o recourir vers bango à travers mutu mususu mon ya soni ngabe na sona yaki yo na mapeka makasi na zana wana mama sila o kama sina tike yanga na sala ngote soni o comprendre donc soni penda ko evi mutu habite so na sali boetenga na koya réussite ko za makasi tikaka na mikitisa na kende kaka to sala onka neti ndeti kaka me ebi mateke lokola na mikitisi ebi maka lokola na ngambo wana ebi na moni ba video mona section no ba bande ko na moni ba video mona moni ba che wana batie mama top batie décor na nini na bango les abakouk batie décor batie na papa le bandu ko commander ba komaka wane bomoni ba yibie makolo mo batie bando ke bona nga ife bino yakanga batu ndala nga ife bino yakanga batie kanga mutu te akanga mutu te bino moko nebo tuna yae bisa bino ke soki bandeko bo tuna moko pourquoi ba comédien bandeko c'est parce que on benga bango te lelo ba monya bengi bango ba ke parce que ça musana bango c'est leur droit bana posa bambongo bazo bambongo ba ki ko sauver mabota na bango moko ba comédien ba ki ko jouer kuna conscience na bango ba yebike baza na problème te so pande ce ko mama abino ce ko sonya ko sopa mama abino bo luka ce ko bola chango belle mais en réalité bato ba comprendre makambo bato ba yebi makambo ba comprendre que ya nde soni faut la tasilauka soni de faut la tasilauka na ba communicateur ne o ba ke belle vie a kangaka bato ce ko lelo belle vie bato akangaka allez bato ba komi ko kende bazo panza la bango nyoso wana
oh ben voilà na kisi bo na place ko bimila te bozangi argument ya koloba bolingi ko bo profiter bo bimaki o akanga bat na kisi siko kisi poli bo lokute bo batalokuta makasi donc bo bata échappatoire ata bo comprendre que toi na faute mais bo ngaka bo faute ya bo la cha belle vie mais au moins na lobango bato ba bi ko comprendre makambo si ba comprendre bato ba comprendre makambo si ba comprendre place faillite ezali place mabeze ba si ba comprendre tout il y a rien na cacher ozomona eloko ko cacher ezate na makambo eloko ko longola ezate eloko ba kiati donc ba comprendre makambo ndenge ezokendele makambo ndenge ezokendele bota Poutine de l'écriture une jolie dame abimaki tellement kitoko na robe ne donc bino ata boye ko loba biso pona soto monye jolie robe vandi donc vandi poitrine vandi on sentit que poitrine est vandi na place nango il ambe ezui vraiment place nango Poutine a faim papou papa linga vrai chéri yaya vrai chéri dans ozoidete merci beaucoup président Zolo pour les love fort merci beaucoup pour les qui ont à partie pour te mais quoi bon ba mesana ko so ba monika mutaza pembe na Belgique ba comme tu ennemi na ba le quoi Belgique à rwandaise yango koma bongo pour en réalité président ayena ko accompagner de connaître artiste mais bango ba ça un problème peut ba musu ba continuer ko ça un problème en quoi et pourquoi dans tout ça pourquoi ozomona pour hôtel c'est nous baba kuluna baza bato endo kwa mama bango bato keto lokola mama bango or c'est pas bon bo kabola ba artiste en pourquoi pour bo gagner ni pour bo zani na kati na et ça la bino ndeni to bo kabola bango et ça la bino pena ndengeni to bo kabola ba artiste bo ba kabwana bo ba panzana bazala na ngambo et ça la bino ndeni bo kabola ki da bango ti bonda da kolobe bango baza bata famille libota ba comédien ba bata famille libota siko bosuki wapi bino mo bomoni ke ba film ko kati boko mo benga bango soni na bino soni za pa na bino po belvi ndenga zana bo tika komona no 15 jours bato bazaki ba neti Thérèse bo tika komona jamais belvi tika ko bengi aya o jona na nini bo tika komona te bon mon arrêté ça peut ba tumsu ba loba na ba belle vite mais tellement bazala na ngambo na ba mi confirma bon tikala ko yoka jamais beve obenga ba ya ko jouer na kata ya famille bota mais bino bo sali yango ba to bino bonde ko lobaki ba ta famille bota ba comédiana ba comédia famille bota bo finga pe bango lelo ba yebo bete bo maboko bo ba nyama parce que mutu aza mutu ko sa ba auto bino bo sala ate ba to mo bo fingi mutu mais mutu onka bo yebo bete le sous maboko t'as genre parce que mon tour peut là que raisonner comme mon finga non qui pété mais bino boya donc ba tout mo bon dire mon pépende mais marabino so mon pépé mais bino à gauche boké na gauche et même bino à droite boké na droite on a vu faux à la bon te ba bi même na bibelo ba on a la ni chaud ni froid non soit aux chaud soit aux froid on a la naître za kamala mti na vie faut que ponaka oponeza très important na vie faut que ça la choix faut que ça la choix ba naître ne ma ba o naître ba naître za mabe bato bazaka ba naître bazaka ba suspect ozomona bato bazaka nga na naître ba suspect ya ba suspect ko sakana te bandi kuna ngai to tika ba jewana botika ba comédien ba évoluer botika mo ba sa musala so ba comédien mo baza inito ba sa musala est-ce que to tie musala na bango siko en marche tandis que ça ba concurrence na misala ndé na lobana bino nyonso bon moi ne to pile bino po biso to koma bino bokoma te fo bokepa muta komela bino donc différence ya na makasi écart eza makasi écart ya tellement makasi ya bokendela ba biloko bokenda kokota bokenda bo bima na sima ya boyo lokuta ba ya lokuta bandeko na nga wana eza lokuta botika bela avanda botika élévation na eza na moment on nzamba pambole botika parce que soki ezalaka kesila oka muta pamba maka liboso ya Belleville muta salaka chaîne liboso ya Belleville mais alingaka jamais ko brancher ta Belleville alingaka kosala yango te na motema osila okazala nango alingaka kosala yango te mais tellement ezalaki Belleville andima ko brancher
babi na vie faut kokanisaka na sima moto apesa ko mai tango zanga kaya ya tango komi nongo lelo komi nongo ebela to leki talaka sima bandi kunanga na mutuka c'est pas pour rien batia rétroviseur pour tout talaka sima otana elo nyeza na sima avant na kende liboso na tano sima eza neni tango zo zongo to tala vraiment bien yo batia so rétroviseur eza pe ndemo na ba vie na biso tango osali kam faut koyeba ko tala sima talaka vraiment sima très bien obité sima oyo eloko be mutasalanga boyete ata na bolamu wana asalaka nga o nazanga ka mai nenga na kufa peut-être na kozanga mai wana mais ya pesanga te nazala ta reconnaissez pas na c'est très important la famille en tout cas famille bota na tiki bino to consommer film na biso na habito na deux films ma fille na Candista et puis na Belle Vie TV la vie d'été en tout cas consommons massivement to partager to aimer vidéo na biso ça la bien bye.